Ma mission TV, le miroir du monde. Ngai naza ko partager avis na ye. Il y a ceci. Azan a raison. Il y a ceci. Mbongo soke kiti. Normalement il faut politique monétaire, banque centrale. Hein? Yende azali caisse. Il y a l'État. Les mêmes dimanches, on a dit 16h, biso moko to changer $100 na 160 000. Donc ils ont la réalité où est commis. Tout soutenir yango. Non, ma casse vraiment. Baki tsango même à 100 $100 comme à 100 000 ou bien même 92 000. Parce que la goda 92 000. Si mbala moko biloko kiti ezala. Afia papa est-ce que makambo ezali ezali nini? C'est là papa loba voilà loba. Makambo ezali. Dola tango yo zaki na yo loba tozo yoka yo ba zaki na mbongo na yo $10. Biloko ezaki na to wana. Siko $10 za ko changer na 20 000. Siko bakiti si na 13 000. Pour na moni ezan ba 13 000, 14 000, ti ba 17 500. Boko misuko lunga nini? Hein? Problème à ma case c'est ça, problème au ba tableau on a maman. 500. On a money. Oh, et ce qui n'a 17 500 pour ne parcourir quand même Kinshasa. Voilà. Mais quand même, tant qu'on change un bon, on a tout wana. Na 13 000. Regarde, ça va bloquer cher. Est-ce que le money n'a pas Mouto a son maki biloko. Écoute, ton solo là. Mouto a son maki biloko avant iPhone. Dollar et tika na to wana te. Bakiti si faut bloquer. Dollar qui ti mukoloni. 13 000 et qui na 15 000 et qui na 17 000. Mais n'abisi kambiste. Nana posina soma $. Na soma $, na combien? Azeli sangayo 21 000. Ozomo na tikeza sens te. Oyo azana biloko na ye ko sala lo yenge te okitsa biloko directement oko perdre. Nazo bisa bango. Écoute, ko kitisa na yo nanu te. Zela on confirmer ton na yo. Ah non, changer ta moukete, tu n'as moins été mis fixe donc na changer de son a changé dans ventiler na victoire 11 000. La ligne voilà, ce que tout n'a pas 17, ce que kuna 14, au y a 13, ce que kuna 11, bah 20. Vous payez ça $10, vous payez ça 15 000 francs, juste 15 000 francs. Juste 15 000 francs. Si vous avez somba pas na na minute, vous payez ça. Bon, na 20 000 francs, na 20 000 francs. Donc pour te somba, kosomba $10, na ko changer, na ko pesa na to ya 20 000 francs. Mais ce que vous changez son taille, vous payez 15 000 francs. Comment te qu'ils moi belinga belinga wa. Bon, c'est ça. Combien? Surtout tout est bougé, makambo pe kuna est bougé pour matoba vivre bien. Kitsa biloko pour le moment. Tant on a changé mbongo na ngana to moko ya se. Na ke ko kuta biloko. Ma mission TV, le miroir du monde. Vous voyez, ma mission de télévision est Kititi, Kolukelabino. Président il va changer pour que nous tous sur le lanaï ensemble tous anaï awa. Président, accorde-nous une minute. Par rapport. Parce que vous êtes encore dans le véhicule. Pardon? Vous êtes encore dans le véhicule. Accordez-nous une minute. Et bien comme vous constatez, tous awa. En direct sur ma mission TV et on a besoin d'informations vraies parce que jusque là il spéculation, rumeur, ce n'est pas une réalité. Est-ce vrai dollar equity? Merci maman. C'est vrai, dollar equity, spéculation, mais il y a un peu de mutu. Et ça attend c'est vrai, dollar equity, mais la réalité c'est que equity nango na boina beta mabaku na maloba nangai. C'est depuis semaine passée, nous avons une réunion à la Banque centrale et les autorités de la banque nous ont confié que Bobangate, Bozana et Lokomoko Yamakasite, Katnabino, dollar et Kokita. Toyebi pourquoi et Salama Kibongo, c'est par rapport à Makamousé Zaki Amike Mike, Nava maladie, Boni, tout perdaki, moi Makambo Belé. Mais là maintenant, tout Tchemaboko Nabiso Boye Baki, d'ici là, dollar et Kokita.
c'est vrai tout monde yango tozaki pe gouverner par le baki biso pe to sengaki o to kwa ko senga mama ezana makambo ebele oyo mona eza koleka na place na biso ya musala na ba autorité na makambo surtout donc problème ya dollar eza pas mingi puisque toza konyoka manango eza ka mbongo na biso ndenge bato ba politiciens bazolelake toza neloko mususu te mboka na biso eza ka Congo ndenge mbongo na biso eza ka franc congolais donc il faut te protéger ngo makasi bravo na banque centrale neloko bosali malgré moi bato baza ko banga tango moni bapandisa ngo bakitibo batu na biso banque boyo kisa biso sonité boyo kisa biso sonité na kake obobeti et continuer vraiment bien puisque par-ci par-là bazo akize pe que zape biso bakambis de batoto sa mamango eza na biso te biso to sala ka ndenge marché mbongo eza ko tambola omoni lelo bato ba komo so ye na dollar bato ba linga na bango lisusu dollar te muto na franc congolais comme fier c'est normal les mbongo na biso mais to yeba donc na minute to za semaine passée to za ki na ba 200 202 203 voire même hier moi-même le matin j'avais suivi le taux était à 2025 malgré na musala pe tout ça la penda dimanche mingi te mais na bato pe basala ka dimanche le même dimanche on a ti ba 16h biso moko to changer $100 na 160 000 donc eza ba réalité o ekomi to soutenir yango pourquoi bozolinga te bofingi dollar mati bato bakonyo koma ekiti bolingi pe kitandenge nini Equité Sali Mabete. Président, mais normalement, Ekitara, ils aura shit peut-être il y a combien de pourcents? Bon, merci. Toé Baraté, Bisso, tu as vraiment un niveau à quoi barochité puisque ils ont la réalité OEAK. Na kozonga webi tango ba publier ki le président Bisso Asika Félix Etienne Tshisekedi na pesi ba mbote belé puisque za mo konzo aye na makambo Félix Béton. Donc yende tango abimaki les mêmes jours abimaki dollar ezaki na 165 000 mais na butu na ngona tongo to ya boy dollar ekomi ba 120 ba 130 et donc spéculation pesala ki tout eko kangama na 150 bon comme pe mboka to na production te yango esali ke moi ba nyungu mungu esala mandenge moni mbongo e mati problème moko eza to produire to sangana biso to ba congolais to meka ko produire to kota na bilanga to kota na ba makambo ba pêche wana ba élevage ko sunga biso puisque sans production eloko moko eko sala mate soki na yebi lelo soki pe mbongo ekiti po banque centrale abwaki moi dollar na kati a continuer ndeko bwaka po toza na kokite zalate mais soki alembi atiki lobi ba koseka biso tango baseki biso bakambiste toyebi ki eza banque centrale moto esala makambo ndenge wana ba mesure ezwami déjà ndenge ezali boto bobanga te eza ali. Mais président, qui décide sur les prix ndenge bo ba chiffre ndenge bo notara na ba tableau parce qu'on constate que place Moussousou batu batie 1700 Moussousou 1600 Moussousou 1500 place Moussousou même baboy ko afficher. Merci maman pona koyeba to ko afficher normalement na marché na biso to ezaka réalité. Vous comprenez les lois que la soki ba franc congolais combien belé au mona mutunyo surtout à Matisi soki franc ezate la kitisi na koyebisa otambola na ba différentes banques nyoso na Kinshasa bazalaka na to moko te soko ke na Robank okuta Robank azana to na ye soko ke na BCD so okuta BCD azana to na ye soko ke na Biaki okuta Biaki azana to na ye donc banque nyoso ezalaka na to vraiment moko te mais bazalaka un peu uniforme banque centrale ne moto apesa ka biso to mais tant qu'on appelle Sibisoto, à Betarango, c'était que tout est go zarango bongo. Banque quoi, c'est le lot qui, besoin net il est l'auto, le la réalité, pas na biso na marché. Ah, toi na tout ça 70. Mais la banque. La banque centrale, ton monnaie 1976. Ah, au mona. Banque à 198, bisoto na 170. Donc les autres tambola ndengana. Ce qui peut continuer banque bomi kaka biso a injecter ba devise payer a pas na biso. Na senga na bango ba pesa biso confiance, biso ba kambiste. To travailler na bango place moko et kozala bien na minute ce qui déjà ba boaki li pe biso na marché à ba 2 millions de dollars maman 25 millions neza na banque pour na ba opérateur économique na ba banque commerciale alors mais ce qui ba yé pas na biso ba mekito bambango a 2 millions de dollars bango ba na 25 millions mais ce doyen na 2 millions de dollars to ko parler à lelo bokoyo kake bato ba na ba dollars na banda ko ba okoma mitema minene puisque loko ezoboma lelo ba congolais baza mitema mabe bolimbisanga bolingaki mbongo ekiti bokomi suko lunga nini problème makasi eza problème olo ba tableau wana mama eza ba eloko ezoboma biso na musala et ça la bien te
moto akolandela yango eza banque centrale alandeli atuni yango na la police ekangi bango toza autorisé te ya kotia tableau bomonaka yango par-ci par-là esala bien te un congolais akoza na mbongo te alamuki na ntongo amoni baaffiche to eza 200 bato vraimen baoboma biso ya bato baoboma biso or eza biso te tableau eza mabe exan na kati client soki akoti a négocier prix na ye soki boyokani mpo se même na banque tonégociaka moto akoloba na $30,000 nalingi to boye bakopesa yo naza na mbongo boye soki oza na mbongo moke banque atali par rapport kaka ndenge etambola mbongo biso tofixaka te ezalaka kaka na marché ndenge eza nakimi mwa mosika mpona epesa bino exemple na mbongo ya bapaya euro ezalaki na ba 113 114 115 lelo ekomi na 119 moto azolobela te bango bayebi ke eza baréalité biso mpe tondima baréalité eza mbongo na biso mboka na biso toleli ke bapayeme ezosalama moto bafutaki 1 million azokoka soki osomba $5 te $500 te mais lelo 1 million soki omeki okota na marché oyepa na biso 1 million okosomba ta soki 600 soki 700 et quelques dollars bolingi mpe gouvernement ngo esala ndenge nini. De l'autre côté, nos confrères demandent de sorte que vous puissiez répondre aussi en France. Merci maman, c'est normal, c'est normal. Nous avions tant parlé sur ce problème-là. Dans des marchés de Champs-Élysées chez nous, même partout ailleurs, c'est la question des demandes et l'offre. S'il y a beaucoup de demandes là, s'il y a beaucoup de devises, de demandes de devises, là, ça augmente. Mais s'il y a assez, prenons l'exemple là maintenant, il n'y a pas vraiment assez de demandes de devises. Les gens viennent toujours avec des dollars pour avoir des francs congolais. Donc les francs congolais a pris sa valeur. Comment vous voulez? Donc il faut respecter, c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup par rapport à Mbilinga. Pourquoi ceux qui consomment dollars et côté dollar ils en a 16 mais consomment échanger côté à 20? Non, c'est normal. Makamunyo surtout que na malembe tout il sangote. Bambongo ba olinga bateka ngona 20 basomba ngona 20 te. Tout sombaki semaine rien que ça amiga lelo. Lobby to chanjaki na 200 et 2000 220 000 oh ndeke tuzoloba. To sombi pe ba dollar na ba 225. Mais mutu akomona ke atsombi mbongo na ye na 225 lelo ekiti na 160 po teka pe na 170 180 comme moi passe azolingaka a garder moi marge na ye ezala puisque lelo pa ko teka ngona 180 na poko mbongo emati boloba nini boloba eloko te c'est normal to vandaka to yeba eza mbongo na biso to yeba ndenge ni to kotambola e kozala bien makasi. Merci pour wana vraiment eza mutuna mo makasi eloko liboso na koyebisa ba autorité surtout na ba autorité na biso ya banque. Bravo na pesi bango maboko na pesi bango longonya ne loko esalami banda lobi tilelo elaksike busali pina musala mais botika bongo te bo continuer na ngo makasi pona ba collègue na ngai ya musala to bebisa pe musala ngote to bongisa ngo bien capital ota la place yozali ota la bato ba finga bisote malgré eza passe mingi zo mona ba kambiste belé ba se retrouver na franc congolais te mingi na maboko na bango bazalaki na devise banque asali mayele na ye banque azalaka mayele asali mayele na ye abendi ba franc congolais na ye nyonso ezonge pa na ye ozomona mais siko biso toyeba ndenge nini tokosa musala opa monike ta musala ngia teka mbongo na teka to sito mesana na musalo soki ko gagner soki to perdre po to mesana nango bambule bele bansuzu asali ya ba 40 ans bansuzu basali netinga na sali 30 ans mais batu musu pe basali ba 15 ans batu pe basali ba 10 ans bani donc bana ba expérience to bunana kana ba expérience so biso tozala nango en tout cas kozala bien makasi. En tout cas merci beaucoup je crois que non to komina sou. Merci. Bonjour Ndeko. Tata, bonjour. Yarana nous. Tous en direct. Tous en direct. Oui, oui, habité. Tous en direct. Bonjour. Bonjour. Dollar est qui t'a eu impression les amis. Mais ça confirmé tel la journée. Ils ont confirmé. Les autres lundi. Ils ont confirmé tel au pépé. Donc tous ont confirmé à partir de 19h. Donc, bon, la bine, confirmé. Mais déjà, tu as sentir, mais ça foutité. Il faut tous aller vraiment dans. Si réellement, à partir de l'information à soir, tu as vraiment que Mbongo Kiti officiellement. Et Kiti n'a officiellement. Ils ont neti. Prix n'a pas banaté. Donc, taux du jour, ils ont banaté. Batumsou, moi 15, moi ni, mais ça lui dit bien. Pour ceux qui ont bossé, m'en bien. Donc, ceux qui ont bongo. Félicitations au chef de l'État.
faci beto biso olingi boye ekita mpena ti na 10 nde tosenti toando décoller te mais duti mais toye mikolo quand même tolingi makambo ya balabala te biso tolingi makambo oyo toyoki meme bango mpe bayebi yango po jusqu'à maintenant na terrain tomonaka moto moto achange na ndenge na ye te oyo ya leta eyebanaka te mais toyeba mpena ke te oyo babimisi officiellement eza autant oyo eza mpe ke soki tomoni changeur na nzela atie autant biso tobanda olandela ye batie basoldat balandela bango nde balandemaka makashi nei comment se fait-il que dollar echangemaka na ville prix mosusu na cité prix mosusu ezalaka te faci osala mosala soki bo eza sava mais il faut suivi ezala biso tolingi suivi ezala maintenant biloko fo ekita mais pour le moment dollar ekita nanu eza na confirmation. Oui, c'est bon, papa. Pardon, papa Yolobi. Tolingi nde dollar ekita mbala moko pe na prix ya biloko. Yo ochange oza na dollar. Oki ochange na prix moko ya C. Mais pour que ne somba biloko nini ozosomba biloko na to ya likolo changement nini ezali wana. Soki l'État azozwa mesure abanda nano na biloko oyo batu bazolia e biloko ekiti dollar ekiti mais lelo dollar ekiti mais biloko nyonso to eza likolo nini Vodacom unité ba unité eza likolo eza kaka na prix oyo toza kosomba 200 nini 100 unité eza na bamisusu baza na 2400 bamisusu baza na 2000 bamisusu baza na 2100 non il faut ekende de pair awa débat de GC bandi papa lobby il faut ekende de pair bamisusu ba lobby que non le roi mbongo ata biloko mati problème eza na ngote mais à l'essentiel dollar ekitana nous c'est ça non mais non c'est pas ça mbongo soki ekiti biloko ekitaka directement te ozo comprendre mbongo soki ekiti il faut oyeba o stabiliser économie na yo même si na l'état soki mbongo ekiti même soki tozwi confirmation si réellement na poko il faut pas informer biso soki ekiti mutu asomaki marchandise na ye na prix ya kala na to ya kala il faut assis sa marchandise na ye après mais oui c'est ça. Papa, vous êtes d'accord avec Mamboya Lobby? Non, mais vous êtes d'accord avec exactement, c'est comme ça, puisque les taux étaient déjà supérieurs. Donc si c'est exactement que les taux est descendu. Papa est d'accord on a on de quoi lobby. Papa il y a problème nos autres tombuka pour ça na boyo ta tombuka te. Biloko ezali te que dollar ekiti mutu o asombaki na to alikolo ateka na non na balo yeke malem na ba niki ba prendre ko tozali ba tepele yo lobby papa aboyi yango. Je m'excuse papa. Par rapport à dollar d'abord, c'est un État, c'est un gouvernement. Gouvernement, il faut avoir responsabilité naïe. Dans quel sens? Mais avant, il y a normalement entre bango bazana ba réunion ministre, il faut sangana bango so bazo avantage na désavantage à dollar. Na bato bazoteka, na bato baso ki cher na boy. Surtout l'année que ba tika biloko wana kita. To tika no bato bateka ki biloko rago. Débat to za nango eza boy. Papa lobi boy, ya lobi boy. A lobi que non dollar ata biloko eza nango na prix ya romata. Mais dollar ekitana nous so dollar ekiti nde peut-être biloko ezala. Papa awa papa boy. Alors que non biloko wana ezate c'est que basali eloko te mbala moko biloko ekiti ezala afia papa est-ce que makambo ezali ezali nini zela papa loba voilà loba makambo ezali dola tango yo zaki na yo loba tozo yoka yo bazaki na mbongo na yo 10 dollars biloko ezalaki na to wana siko 10 dollars zako changer na 20000 siko bakitisi na 13000 on a moni ezan ba 13000 14000 ti ba 17500 on a moni oh et suki na 17500 pour na parcourir quand même Kinshasa voilà mais quand même siko tango changer mbongo na to wana na 13000 ok so ba biloko cher est-ce que yo moni na ngote yo muto ya sombaki biloko écoute tozo solo là muto ya sombaki biloko avant azwa ifo dollar etika ika na to wana te bakitisi fo biloko dollar ekiti mukoloni ekiti mukoloni yo féliciter le chef de l'état non féliciter parce que eza non soupçon mais pour te dire que c'est vrai mbongo ezokita moi je dis écoute ceux qui ont commis na pourquoi je confirme
parce que nano bapesi yango officiellement te tout na circulé boye bakoyebisa yo mbongo ebandi kokita oyo biso problème ezali toyeba réellement to eza combien soki to ebouge makambo mpe kuna ebouge mpo mato bavivre kokitisa biloko pour le moment ntango na change mbongo na ngai na to moko ya se nake kokuta biloko likolo ngai conseil na koyebisa bato na minute ngai zela nayebi makambo na bango te ngai esika ngai na kodefendre $6 eza boye toyebaki to parallèle chaque 8 heures Banque centrale du Congo moto abandaki kopublier yango eza teke balabala epesa kote mosusu 12 000 kote mosusu 13 000 kote mosusu 15 000 kote mosusu 17 500 RTNC ezali radio ya congolais Banque centrale a publié to parallèle na ye na RTNC congolais yo sa yebake to pour le moment eza autant c'est ça on a yo partager avis na ye to ya ye ngai naza ko partager avis na ye il y a ceci Azan a raison il y a ceci mbongo soki ekiti normalement il faut politique monétaire banque centrale yende azali kese ya l'état a précisé congolais nyoso ke to ezali autant mais po ya biloko ya kokita ekokita progressivement ezate ke moto asombaki biloko na ye na prix ya boye balobi ke to pardon babi ke to ekomi boye sur place donc au même moment biloko ekita ezalaka boye te. En tout cas merci papa pour ça na moi liboso bango balobi bongo ke baza na bango ke non bon ata mati pour mes ate mes dollars ekita place ni ozo reprocher bango na likambo bango mais suko remarquer pe bato na ba oteka dollar donc osomba ba osomba na 16 mais oteka ba oteka na 20 dès likambo wango suko omoni ke bazo yiba suko peuple a kiti a zwango na to ya se ateki na to ya likolo to fixe ezo yeba na te to fixe pour le moment spéculation les lotos banque à lobby deuxième yoza journaliste au confirmé to landa na soir na information pour tous informations même na RTNC si réellement to eza bongo nde to koyeba lobby ozongeli biso to kosolola lobby la ozongela biso to kosolola oyoki siko ndenge journaliste ayebi yo après si yo tombe mais siko yo ke 19,7 confirmer yango na te il faut na confirmer yango mais si réellement c'est ça nga conseil na koyebisa ba commerçante oyo aza na biloko na ye kosala loyenge te okitisa biloko directement okoperdre nazoyebisa bango écoute kokitisa na yo nanu te zela oconfirme to na yo comme ça oyeba biloko na ngai na koteka yango ndenge nini bamama bosala loyenge te boye koperdre toyebi mboka na biso ndenge ezala papa problème eza boye ye alobi ke no to ya dollar attention to le kitata biloko ekiti te problème ezate essentiel eza dollar ekita mais papa alobi ke no baro sala bongo te wana seke ba sa musala pamba dollar ndenge eza wana tango yango ekita il faut biloko pe ekita na yango yo sikoyo oza na vie na ye to avi ya ndeko papa nga naza na vie ya mutu te mais réalité ya mboka eza boye soki ba to ya banque confirmer que no dollar ekomi na autant wana tokoyeba nini na kosala te banque na confirmer eloko moko te en plus ata dollar ekiti mais soki biloko ekiti na te seke eza mabe donc on partage avis moko na papa si normalement soki biloko dans dollar ekiti seke biloko pe fait kita peut-être dollar le ko soki na 15 000 soki saki alors c'est soki 40 000 c'est combien wana osani osani le côté ah mon frère donc wana yo zolo ba ke no sali le côté ya solo papa yo ozupe muto appuyer ngai déjà na boye akao ngai natalisi ye pour comprendre l'état na biso aza na biloko ebele te watieli biso ata na bakantine populaire oyo oloba biloko ekita eza te ata biloko écoute mon vieux ata biloko te ya bukanga lonzo oyo ya kundi nayebi te toyoki loso euti kundi eyeba otekela yango wapi o directement baloba na biso ke dollar ekiti bakitisa biloko message nga na nde kopesa bandeko na nga bamama boodébrier biloko ya l'état eza te pour le moment bokitisa biloko na loyenge te bozela bozwa confirmation soki ozalaki na 20 000 na yo ochangeaki $20 commerçant nini alingaka oteka biloko na ye asala perte aza te ozalaki na $20 na yo oseretrouve komi na 35 000 osali perte oyo nga na oyebisa bino bozela boconfirme après osali équivalente ya mbongo na yo soki osenti ozwi gain ozwi bénéfice na yo okesomba mbongo na yo na taux normal. C'est bon, merci pour la lelo. Je crois que non, tout ce qui a Volding tout cas numéro yangwana beaucoup maya kokoma. Na sepeli ko zana bino, merci beaucoup. Je crois que non pour la lelo tout ce qui wana. Bye, ciao.
Ciao. Merci d'abord. Je m'appelle Naloba Lingala peut-être. Naloba Lingala. Lingala mon biso. Comment on a papa Sita David Navandi na Badading. Et là comme bengi dollar ndenge ezali shit dans le vide. Dollar est par rapport au franc congolais. Mais bongo biloko ya kolia oyo. Et tikali kaka bongo. etikeli kaka bongo pamba te bakongole baza habitude soki eloko emati ekitaka te nde yango tosengi na baautorité bakonzi na biso babanda d'abord kokitisa biloko wana kuna likolo na ensemble nzela moko elongo na dollar soki bongo te donc population nde mutu ako subir parce que basale bapesa biso ya malonga te mais dollar par rapport au franc congolais ezali kita bilei biloko ya kolia be nini nyonso tu eza toujours komata. Voilà ma contribution, c'est ça bakitisa nano biloko wana nde yango ko permettre biso pe pouvoir d'achat pe ezala kokita. Donc selon yo dollar bakitaka dollar apamba te bakitisa na biloko ya biloko nyonso etambola nzela moko nde dollar ekiti wana nde biso peuple tobeti maboko ke dollar ekiti. En tout cas papa pardon bolimbisi na ozongela bino nazwa mama na moni azana na mkumba pia zape ma bonjour maman. Bonjour papa. Uti wapi? Uti 17e. Oui maman to sur la maman dollar. Dollar ekiti. L'impression na les années par rapport à papa na ngala c'est pende dollar ekiti mais to futo anda kwa cher. To futo anda kwa $70 mais to futo bambongo ebele ne kiti bona CP li ba bongo sapeka kita ba tina so anta tina 9000 francs. Ba kita pe bon a pris anda ko bazong sa. Bazong sa pela kana 3 ba na ko pesa ka ba 3 mois. Ba no ke ba 4 mois 7 mois. En tout cas, vous changez dollar na tongo. Tu changer na muté. Tu changer na muté. Toi ngo ko yeba izaba combien vous na? Ayo ki izaba 15500, c'est $10. 15500 $10. Bonjour papa. Bonjour Ndeko. Dollar ezako qui t'a impressionné les années par rapport na to sepeli pona bitumba oyo mokonzi mboka zobunda pona oyo itali dollar. Mais souci à peuple congolais tous à vraiment na confiance vraiment à dollar té pour na biso peuple congolais parce que dollar ezali mbongo moko c'est vrai pour na itali ba opérateur économique pour na ko ben ko transposer biloko et ya na kata mboka na biso pour être peuple congolais ayeba ko exploiter yango pe pour na kolia makambo nyonso toyebi ke dollar esalaka pour na transaction ya monnaie na biso. Mais biso peuple congolais loko liboso to yeba ko sala pour na o etali dollar et senge to respecter na mbongo na biso za loko la franc congolais. Nga eloko nazo senga na chef de l'état eloko nazo senga na mokonzi mboka a tia loko la ndenge za na bamboka presque na Afrika maintenant Angola ba Brazzaville normalement net na niveau ya Brazzaville ba préféra vraiment dollar té en tout cas mingi ba talaka mbongo na bango même na Angola ezaka bongo donc na niveau wana ba talaka mingi mbongo na bango papa bonjour bonjour le bani oloba par rapport à dollar ndenge bon ngai nde na lobi dollar ekiti eza malamu ekiti eza malamu ekiti na 15000 mais 15000 on za partout avant ba kitsa dollar ba ngaki na biloko omoni mboka eza malamu te misala ezali te ifale bakitisa na biloko babanda na biloko po biloko eza na to wana kaka wana ezaki na dollar na 20000 francs lelo dollar ekiti na 15000 mais biloko ekiti te en tout cas merci eza nango inutile eza inutile dollar ekiti na 15000 mais biloko ekiti te eza inutile eza inutile eloko mo basali meza te eloko basali eza te pona yo dollar pona ngai dollar ekiti mais biloko ekiti te biloko ekiti te eloko mo basali ezali te basali lo te sans plus tarder tozo continuer na moni Volding Tuka la bonjour papa papa Keina bonjour papa papa Kei papa moi le bamo bonjour bonjour papa dollar eza rokita ba impression les amis et puis c'est quoi dollar kiti vous en êtes 5 mois oui vous changez un peu mon lelo bon pour changer mon comme tête na changer mon monde ils en ba prix ni ba prix ba to ni ba ba salela ngana oloba to te puisque on a changé on na oloba oyo te on a yo qui on information na libaya te dona média yango na yango na ngo ko no yo sa mokonzi mboka par rapport à dollar ni par rapport à dollar ni ekiti yo sa mokonzi mboka oui bisna oui bisna réellement continuer musana
qui a continué na lire wana et c'est très important et surtout pour na biso ba petit peuple. En tout cas, pour na biso ba petit peuple Volding qui tout cas continue ko landanga, je crois que notre zongi awa. Tozongi awa. Papa, bonjour papa. Moi préoccupation mukeka par rapport à dollar. Dingue dollar eza pour matayo, impression eza nini kiti suko, impression eza ni par rapport à cette situation. Non, impression nanga vraiment to sepeli makasi. La président de la République vraiment les dollars pesa qui passe mi pour le peuple congolais. Et surtout même les locataires, les bailleurs, les locataires passent pour le dollar. Et puis les changeurs, surtout les changeurs. Oh la mugato, oh comme 200, oh la mugalobi na tongo 210. Mais n'enge bazu initiative, oh ya kokitsa dollar. Vraiment te féliciter chef de l'État, peuple nyo swazana simanayo pour na musala oyo okomi ko sala peuple soit comme ko linga makasi vraiment. Baki tsango même ata na 100 dollars comme agana 100 000 ou bien même 92 000 batu bazoze la goda 92 000 ya oto senga na gouverneur ya banque yo ka obiso toloba cha 100 dollars ezana 92 000 pour pesa batu sko makasi ya ko vivre na kati ya mboka. Sans plus tarder namoni papa Zokende totuni papa. Bonjour papa. Papa Lingo Lobate, papa a gardé Kimia. Lilobana ya suka par rapport au président de la République Ndenge à Salini Nizani. Pour Nangai à Sali Malam, Ndenga kitisi dollar. À Sali Malam mais et là comment on a Malam à Sali Namboko et Salité. À part Mbongo et là comment pardon à part diminution ya Mbongo Ndenge Mbongo kiti et là comment Malonga Sali Namboko ya te banda du pouvoir. Nani azu nani Félix Tshisekedi là comment Salité. Ah donc misala na mezala nan. Selon yo banda Félix azui pouvoir et là Malam nanu ezati. Ezati. Pour Nangai. Gratuité enseignement. Gratuité enseignement c'est l'enseignement nous surtout. Et na école nous surtout. École mususu ba sibir ni wana te. État des droits. État des droits ça va. État des droits ça va. Ça va. Comme mi balé. Et comme mi balé nenga kiti dollar na état des droits c'est bien. Merci beaucoup. Je crois que Tosuki Awawa à la prochaine beau s'abonner ba numéro yangoana vraiment sans plus tarder. Et ça toujours 1976. Alors de votre côté quand bozo komona ke kuneza 1976 mais bien bozo maintenir 1600 ou 1500 1700. L'intérêt du peuple est à côté ni. Non, intérêt du peuple est en pandie na biso parce que surtout zolinga dollar et kita ils ont ata même na 15. Ata même na 9 ba futa ngo batwana ils ont ata na 9. Ndé au biso de population doit besoin nango. Donc yango tozo souhaiter que ekita yango to maintenir cap pour na 16. Ce qui paye banque ya ozana volontaire na Rolanda biso akita tina 16 et kozala bien. Pour l'instant ce que le but a changé. Oui, on va changer à 16 000 francs pour $10. Oui. Ouais. Et maintenant le 2000 francs là. Quel 2000 francs? On change à 16 000. La banque a affiché jusqu'à 1976. Non, 2000 wana va toquer ça là nous parité na été autre ça là parce que évolution bandaki depuis vendredi samedi dimanche ndé tozali ko sala nini wana mais jusque là yé pena yé ko livrer bisoté ato ba kende ko pona ozombongo na yé pe abimisité mais aka to za affiché. OK. Ouais, toza peut-être les lots so ba preneur na biso qui sera siko na niveau nini bino qui sera en fonction ya nini biso to qui sera en fonction ya franc congolais ndenge zo mona na sur terrain ce qui franc est comme belé. Alors, dans ces cas-là, on a plus de choix. On a 2200 francs congolais, comment qui est belé. Ok. Maintenant, ce qu'on a arrêté, on aller sur le terrain. Alors, on a quoi dans le dollar, moi, on a une information qui est 25 millions et qu'on allait débloquer pour ne pas stabiliser monnaie Nabiso. Êtes-vous d'accord avec cette initiative du gouvernement? Bon, initiative, c'est ça, madame, mais bon, on va le voir. Le gouvernement de Bika Baloba qui est mais c'est réalité nous tous on a sur terrain va maintenir parce que sur une dollar et quitte parce que moi comme ça dollar que franc dollar à dollar mais si faut taper ton franc donc tout ça la macasse qui est dollar et quitte ndé sur na biso yango et s'il faudrait to somba dollar côté que la biso la combien bon pour l'instant le kola ngapena za na combien pour l'instant ce qui na koluka pona na iba pe on a ndenge za na banque
na changer na ko somba na 20. OK. So to somba. Oui, na sala na 20. Na 20 000. Avantage de 4 000 francs. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors pourquoi la spéculation? Parce que mon gars qui a 20, 200, 2300, directement 15, 16 et qui dit sur base de quoi? Bon, qui dit sur base de quoi? Bon, qui est sur base de Banque centrale a injecté des devises dans le marché noir à sombi monnaie locale. Tant qu'on sombi monnaie locale franc congolais, à jongi sango na banque, sur le marché noir, marché par la reine de francs et sombi na di sous-souté, il y a un et tiaka baisse. Mais ce qui franc est ébélé, il y a un et tiaka hausse, il y a dollar. Tant que tu as hausse, il y a $. Ce qui n'est pas bien injecté $, pour ne pas somba devise. Bonjour maman. Bah somba devise. Il y a un des comme ça là, mais directement le vendredi, banque et quand samedi c'était férié. Dimanche, mon n'a pas tombé 20. Et subitement la soirée, 17h, 17, 15, 14. 12, n'importe quel taux. Je moniteur les actes mobiles. Maintenant, la banque tout est fixé. Presque la banque tout. 1970. Bazoteka 2003. 2030. Tout bazoteka. Bon, c'est quoi? Tokolanda to ya balabala ou bien tokolanda to ya banque. Mais comment fonctionnera ndengeni en tant que changeur, cambiste ya mboka na biso, bo fonctionnera ndengeni? La banque, on fonctionne à la banque. Parce que nous sommes aussi des... Mais donc, fonctionnera par rapport à chinois, indien, bon, les autres, la devise n'a pas de bazandu, ba maison commerciale, ba kindaka bisika wana. Mais ba mususu ba kindaka koteka na banque. Ba Rao Bank, ba Ecobank, ba Tembe. Affluent bank. Banque. Okay, mais votre point de vue par rapport à Ndenge Kiti, c'est peli, tout vous contenté parce que même vous vivez dans la spéculation. Tout le bien. Kokita ya mbongo, mutuza spéculateur pourquoi? Parce que tout ça d'après ça combien madé c'est comme à 3500 francs. Est-ce que tu connais sont à 1900 francs? Que mututu aza na capacité ya kosomba sakombe madeso yango na 1900 francs oyo ekomi na 3500 francs okosomba combien de sakombe misato mpona esala 10 000 et quelques. Non, c'est beaucoup. Tokolinga besi parce que mututu ala na facilité ya kosomba eloko wana. Mais par rapport à Ndenge Mbongo, on a vu ceux qui au moins perda qui valeur nango à 50% aujourd'hui, tu recoues quand même pour le bravo. Mais ça bravo parce que voyons voir Ndenge Tozokindi. Merci. Parce que la Kabongo Kiti, après 10 jours, 20 jours, et Mati de Soussou. Au moins 10 jours. Maximum. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons. Tokiti, les lots, ça la constat sur terrain, bato ebele o zota la biso, ba monité depuis mokolo ya poko ya lobby, dollar et 8 shit par rapport il y a ndenge mbongo na biso e perda qui valeur nango ya 50% et alors bato nyonso bazo landa biso, bazan la besoin ba est vrai yo changer dollar na tongo lelo na 1500 francs. Bon, merci pour la question. La canne c'est au-dessus de la calamine guitare. On a un niveau d'internet, dollar est à 19 et quelques. Bon, surtout que sur le terrain, au monde est à 15 000. Donc, net, il y a un mot comme moi. Mais ceux qui ont même 9 000, ils ont bêté. Ils ont été comme 15 000 de Kabouye. Après un mois, ils ont reçu 30 ou 25 000 francs. Donc, boye, c'est bon. Même 10 000, c'est bon. Mais est-ce que, écoutez, la canne montant, par rapport au monde avec Internet, ils sont présents. Il y a banque centrale, les officiels, donc ils ont 1976. La banque sur www.bcc.cd on constate qu'ils ont 1976. Alors il y en a par nayo. Tant que ça li constat que mokolo ya lelo dollar paye kiti. Point de vue na ça. De point de vue na jeté d'abord flair. Là récupérer na jeté flair. Donc ceci zali que né comme na 15 000. Et qui t'a même la 10 000, même 9 000. Oh, on a la boule de l'angoisse. Mais ce que vous allez que les lots, ils sont à 15 000. Lobby, ils ont 20 000. Vraiment, vous allez pas se mingi. Là, ils sont dehors, il y a question posée.
Et en dehors na wana ba avancer quand même ezali toroki koloba par rapport ya ndenge peuple congolais à sala qui ba réclamation. Bon, le le premier jour, hein. Le premier jour, tout le monde est à 15. Donc avancer to koloba ngo mingi. Le morote miso c'est ça na 1600 muto na tableau na. Kutu kuna na kete na zoba onga na zomona. Donc les alelo pour nga na pesi to même dans 2 semaines 3 semaines. Ce qui tika libebou kiti a tué vous allez avancer madame. Merci. Alors, tu as continuer pour ça là, constat nabiso sur terrain, Gloire Bossobe. Oui, effectivement, madame, tu lali, tu yoki, bah information na maman surtout n'engé ma mission à vérifier l'information. Il y a un loco la ma mission à ça bah ça rabiso tout ça li toi ina bango, ma colo na bango. Ne ma mission surtout pour la ça la constat par rapport il y a oyo union surtout ezoleka. Vous voyez tout ça ah on a madame Bidika Pinga yemoko a quitté na terrain pour aluka ndenge nini ya ko vérifier. Restez branché na biso ndenge madame alobi tozo mola partout pour na recevoir information. On a lingwala. Après lingwala torokende ti gombe pour que to meke un peu ko ça la constat wana en direct. Na ba bureau d'échange union surtout et puis non seulement ba bureau d'échange to retourne la population par rapport ya makambu oyo à toi dollar ekiti parce que madame alobi wa ndenge bozo mona ezoye banate côté musu 18 côté musu 19 côté musu 15 côté musu 16. Oui et puis la majorité à la place musu madame tozo constater que non ba tie ba prité ba komi kata musu double 0 mais bah effacer bah un abanini mais ensemble avec ma mission on descend jusque là pour na koluka copier ça nous la vraie information. OK. Parce que tu as un bureau d'échange pour meka ko monandeko o azan un bureau d'échange sera roki ko meka pe copier sa biso point de vue na papa s'il vous plaît on peut vous prendre en interview s'il vous plaît. Donc on a une interview s'il vous plaît. Donc on a une interview s'il vous plaît. Concernant juste Toya Dollar, musique. Ah. Et voilà, tout ça déjà awa. Parce que tout ça liboso ya tableau ici qui est ali na 1500 torolongwa awa to kendepe na ngambo gombe to tala pe kuna na ba bureau de change ya kuna est-ce ekiti to ekiti. Voilà, donc Binomoko Bozo Mona, nous sommes ici parce que tous un bureau d'échange, puis à la locale montage T, nous allons poser la question à la personne. Bonjour papa. Bonjour. On est en direct dans ma mission TV. Et de votre côté, Roko Yebisabiso. To yoki dollar ekiti, to moni pe na bureau d'échange na yo komi 1500, to lingi to tuna. Est-ce vrai dollar ekiti? Bon. Jusqu'à maintenant, même biso ça la échange, tout ça vraiment précision. C'est depuis hier que les taux avaient fait la baisse, mais jusqu'à maintenant pas de précision. Et nous entendons la journée d'aujourd'hui, une grande maison, le résultat. Ce qui c'est sûr, il doit réquitter. Alors parce que vous n'avez pas la précision, mais on a constaté déjà de votre côté, au Kiti ici déjà à 1500, quels sont vos intérêts? Au Kiti ici parce que les frais sont montés. C'est ça la raison. Les frais sont montés. Les frais ont été retirés, un grand nombre vraiment dans le terrain. Ça, on a l'information. Les francs? Les francs congolais. Parce que la place est aux frais sont montés. Donc c'est le dollar qui est en mouvement. C'est pourquoi il y a la baisse du prix. Alors une information que je vais vous donner. 25 millions et que ça va débloquer pour que na niveau il y a ndenge tozala qui to perda qui valeur il y a franc congolais à 50% et que ça bongo dans quelques minutes dans quelques jours ma valeur il y a franc congolais et que zonga plus qu'avant c'est ce qu'on nous a donné comme information de votre côté quoi que 25 millions moko et que ça la débloquer pour que équilibre il y a bon on a biso et zonga ndenge ezala qui avant point de vue no bon, et ça va bien parce que biso peut aux un souci en bon abisso en valeur. Donc parce que le dollar est mati fort, il fallait un bon abisso en valeur. Donc tu sais pas la gaka, tu as un mouvement, un rythme. Biso aux un problème biso d'argent. Donc si on doit bien comprendre, na part na yo négocier 1500, c'est parce que boza na précision té motomoso sous pas 1800 motomoso sous pas 1700 mais Banque centrale du Congo était 1976. Pourquoi vous ne suivez pas directement sur l'internet pour que Bino Pebocha la Banque centrale? Bon, biso to traité à la Banque centrale.
beto kitaka ba maison ba indien ba chinois ba peut to zoka ba franc biso to créer na banque centrale té to registre na ba grande maison ya ba chinois ba indien parce que soki ba na franc biso beto to komatisa to mais soki ba na franc té to kisa to. Merci beaucoup. C'est bon madame, je vous en prie. Au tien na 15, ceux qui m'ont payé au pesayo $10, au pesayo 15 000 francs, juste 15 000 francs. Juste 15 000 francs. Si vous avez un somba pas na minute au pesayo. Bon, on a 20 000 francs, on a 20 000 francs. Donc pour somba $10, na ko changer na ko pesa na to ya 20 000 francs. Mais ce que changer son taille au pesayo na 15 000 francs. Comment te qu'ils amont mbelinga mbilinga. Bon, c'est ça. Donc nous attendons la journée d'aujourd'hui. Nous poursuivons notre constat sur terrain. Vous nous suivez en direct. Dans quelques instants, vous allez suivre l'intégralité. Tokei, Nangambona, Kunatomoni, 1500. Gloire, s'il te plaît. Effectivement. Ndenge, madame Aouti, ko interviewé, Bomoni. Je crois que tu as 400 Nangambu. Et Zambilinga, Mbilinga, ceux qui ont $, bazo teka na 20. Mais ceux qui ont somba. Et voilà, vous constatez, c'est 1500. Et j'attends de constater que $, la Mouki Banque Centrale a bien débloqué $25 millions pour et rabaisser et Kitsato il y a dollars dans la République démocratique du Congo. Binotan Boyambi, Sangwana Sengo, Tony. Théo, Toyambi, bon, na rolo bandeni. Oh, tu es bien dans la chèvre cambiste. Eh bah chef a to numéro de $, qui t'a beauté. Dollar est na 20 moment 17 que nous sous 14 que nous sous 15 que nous sous 11. Au moins tu vas même sur ba 20 ba cambiste. Ba même sur ba blague. Et ça va cambiste to gouvernement mutazo. Oui, ça va cambiste gouvernement qui est dans la prix mon fixe. Et là tu que tu sous 11 que tu sous 13 que tu sous 14. Ou ande d'autres monde ba 20. Est-ce que banda qui dit le ton reçu changer pembo? Ah non, changer ta moukete. Sinon moi ben été mis fixe donc na rechanger de son a changé dans ba 20 na victoire 11 000. La ligne voilà, ceux qui tout n'anga beaucoup 17, ceux qui kuna 14, oya 13, ceux qui kuna 11 ba 20. Yo bomba no dollar na. Donc dollar n'anga pe na mutu ya metu ba 20 été. Ce que bozo c'est sous situation ndenge sengela ki. Bozo mona ngote bonjour papa. Bonjour Ndego. Situation oyo zo mona ndenge ni par rapport au dollar et le dollar ekiti. Yo avina yo par rapport na ngo ezani ndenge moni dollar. OCP. Te ne na mona magama dollar na mona ndiane ta avantir. Avantir su ndenge nini? Avantir po na moni ndeko nanga otolo ba awa po na uti victoire. Na moni ba mususu balobi 11 ana Willeri pe na utokuta 14. Donc toi aussi à oui. Donc vous avez l'assurance t'es bonjour papa. Bonjour. Bon. Comment on a une situation dollar n'engage au lekana yo ozomona ndenge. Comment on a rama vraiment situation dollar oyo ba kamise ba lukuta. Pour comment dollar ekiti na 13 000 ekiti na 15 000 ekiti na 17 000 mais nabisi kambiste na posina soma dollar na soma dollar na combien azeli sanga yo 21 000 ozomona tiki za sens te ko changer na 15 000 15 000 na mola wana ate 15 000 na tunie ke ngaza pas soma dollar na soma $10 na combien oh 21 000 c'est ce qu'on m'a été pour comment on change dollar na 15 000 nga somba na 21 000 avantage à 6 000 avantage à 6 000 fallait bata attendre 16 000 fois yazo bangai oh 21 000 2100 $1 2100 et là on a pena c'est ba ko sabiso muto na dollar ah ouais là on changer dollar té bomba dollar na yonde gouvernement sera lobby ou bien président lobby jo banque santé lobby no changer dollar na mito ba kamiso ba ko sabiso donc on doit les roi escroquer biso ne dollar ozomona en tout cas vous-même vous constatez situation à dollar ndenge bato bazolela to zomona bazo changer mais là où tu kolanda na ucho tuna mutu moko mutuna siko dernièrement ils ont changé na combien 15 000 ngama na zongi na tuni so na libina somba dollar oteka na combien oteka na oteka na 21 000 ndenge ndeko ya uchi koloba donc situation ngo tozomona ngo ekomi moi trouble ekomi moi milinga on ne sait pas mais sinon tozo continuer rester branché na biso tozo continuer na tambola presque ba commune nyonso tous les lokaka pour na constater to ya dollar to uti boye gombe to milingwala et tozo zonga suna mutuka tozo kende ti place et 5 $. Tous les versions, il y a bien pour Nabino peuple. Merci. Aujourd'hui,
informations. On ne sait si ce sont des rumeurs ou une réalité. De votre côté, reçu information, il y a dollar et Kiti. Olobini, bravo. Merci beaucoup pour la question, maman la journaliste. C'est bien que les présents de Sala, si on a compte rendu, il y a réunion, il y a vendredi. C'est que le porte-parole du gouvernement, le président avait tapé le point sur la table. Il a instruit le ministre à Finances, le ministre à Budget et Nabo Sénébagi 3. Il faut que dans la réunion précédente, vendredi, déjà, il avait utilisé un terme moins utilisé. Donc, la ligne sous-souté que les investisseurs, comme loi, donc il faut que ça réunion mixte au moment chaque jeudi au ministre à Budget, il y a conjoncture économique. Il faut que solo à part il dollar bon justement madame la ministre de l'économie. Quand vous faites cette réunion, nayoka biloko equity dollar equity et puis babiloko mike sala ke mboka et puis en matière de finances. Je crois bayoka ke loko wana à partir de vendredi. Yomo monaki babanaki na bakambiste mambolo beyo kana bien yango omonaki babanaki bien na bakambiste monaki vendredi na samedi ndenge bato komo kita lelo na monaki tokomi na to ya 14 de 20 de 200 à 14 donc ça veut dire eza moto azana tableau na yo azali kocha mama leto sala ni tambula o mona ba tableau so na ba prix na bandi na Willery o momoni ba tableau ba prix 17 500 18 16 ah mais vendredi et tozali na combien 2200 ah au moins babi soki mutu auti na maladie pona ko bika mbala mo bika te bana malem jusque lelo ngai na changer ki lobi dollar à 14 na banoki na moi na hôpital na $20, on a changé à 14, 28 000 francs. Donc ça veut dire que changement est à Kambala Monte. Et à part c'est la maman. À partir de lundi à jeudi, ministre de l'économie a mis tarifaire. Il y a babilo qu'on a alimentation à minene oyo. Na ba o minene ba pesa bango tarifaire. So on a dit tarifaire na bando foot ba 500 000 ou bien 1 million de francs na trésor public. Donc pour moi on a rebête beaucoup parce que c'est déjà un babilo qu'on te monte tête na 17 ans. Mais tout le monde on a moins de 2 ans. Donc ça veut dire que mais oui, c'est quand même une information sans budget. Maman, faut qu'on dise est-ce que tu as le budget? Budget il faut ça la en septembre. Til le lot autant dans mboka le lot sans budget. Mais quand même dollar sokita. C'est à féliciter parce que ezaki 11 milliards ba qui sont à cette maintenant ba promulguer et ba effectif ba personne en effectivité. Mais déjà bilo comme kita dollar et bandi ko semblé ko kita. C'est déjà un pas nakanaka ta porte. Dollar et bandi ko semblé ko kita. C'est qui fait un peu l'imbroglio na mito abatu et que ko changer et ça va prix yozo pesana mais sur l'union somme dollar et pas na bango moka bato ba changer na 15 l'union somme dollar ba teki on a 20 22 bon waneza batanda c'est sa question ba misu ba loba ke no eza ba spéculation wana eza ba mangungu apamba eza ra ndenge tango fatia zwaki nino dollar eza kinete kiti après quelque temps ezongi yo montre que non il y a l'imbroglio na mi papa eza spéculation te yo bibe ke ba ini mboko bazaka bat ba travailler na fachi yo bibe même ka batwana ya FCC ba travailler na fachi bazo linga te fachi arrêt est-ce que yo bibe na week-end so yo bibe aux journalistes d'investigation on a arrêté des mal. Il y a des francs congolais, il y a 10 000 francs, 20 000 francs, 1000 francs et autres. Pourquoi? Et tout ça, les châteaux. Quand il y a beaucoup de francs qui entrent sans contrôler, c'est ce qui fait que le dollar, c'est que frontière est au Kangama. Le dollar est au. Dis-moi. C'est son bateau, ma l'unité présente a évolué. Pour moi, c'est un pas parce que déjà, dollar comme quitte parce que les frontières, tu as des frontières. Oui, il y a des côtés, mais il y a des marchandises. Mais et non de l'argent au bando et autres à Dubaï et autres en Thaïlande. Donc mettez-vous en tête à ta spéculation. Le bac est inspecteur au économie na bakotité. Mais tant que tu as inspecteur économie babani moussa na bango, batonyo so bakima. Ce n'est pas la première fois monsieur Jonet toi ngana yo. Combien makima na bato na babiro mais bakanga babiro. De oza bazo meka na bango. Mais tant on contrôle mambo transport. Oui, témoin. Nous sommes dit transport à 500 francs. Ok, transport à 500 francs. Et c'est cela. Tant que tu es inspecteur en civil, comment tu as un transport? Taxer bango. Comment je suis là qui donc donnons le temps au temps. Au moins il y aura changement parce que eza est bandeli. Moi surtout avant Tambola, abana konguluma asimbi mesa. Merci beaucoup. Papa bonjour. Papa. Bonjour monsieur. Et que ça la malade moulongola ni pour le banayo eza moi. Voilà, papa, je suis information, dollar et Kiti, et zali rumeur ou une réalité pour Nayo. Bon,
Ce n'est pas la première fois. Hein? Ce n'est pas la première fois. Toutefois, problème nous, c'est Ali. Nous sommes dans le débit, mais tout le monde est fixé. Parce que d'autres taux, c'est 17, d'autres taux, c'est 15. Donc, équitant. Après, vous allez fixer là, pendant un mois, 2 mois, même une année, ça serait une chose de bien. Mais ce n'est pas la première fois. Et vous quittez Kaka. Et quittez. Et ils ont changé Mbongo. Oui, j'ai changé, mais à 17. Hein? Vous changez à 17. À 17. Ici en ville, à 17. Mais il y a quand même des avancées positives. Ça va quand même. Mais le problème, c'est quoi? Les dollars, ça baisse, c'est bon. Mais là, c'est ça nos problèmes. Les grands problèmes, c'est combien? C'est combien? Les dollars quittent, c'est bien. On ne peut pas quitter ça. Parce que le petit peuple, le petit peuple, on se retrouve quand même. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Alors nous poursuivons notre direct. D'accord. Ma mission TV, le miroir du monde.